Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilei nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makambo belé donc c'est per sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc si tu na bino yango. Boyo ki yango, bisous bisous. Voilà, merci madame, messieurs, bonjour, bonsoir, réseau des Pandres Air Zolandabiso à travers le monde, bienvenue à ce nouveau numéro, il y a émission Nabino Vécu quotidien. Vécu quotidien, il y a une émission Oyo. Yambaka vraiment jeunes, entrepreneurs oyo baza ko contribuer na développement yambo cannabiso la République démocratique du Congo. Et comme vous le constatez, je suis vraiment na nzela bamitu kezoleka na balabala awa. Donc on a eu pour que ça la émission na motomoko autre faire découvrir bino tout à l'heure. Merci na bandero nyonso ba kolandangai à travers le monde. Merci na maître John na Zurich, merci également na Noël Boyembe na Orléans, Dadi Boyembe na USA, les jolis boutous na Paris, président il y a association tout ce qui met pour l'albinisme et pourquoi pas Inès Ayesa na USA, na PC Mbote mingi sika kolananga Dadi Majer na PC Mbote. Alors boyebi que na Kinshasa ezali sont surtout na boulevard Triomphal au na les invalides au bandeso akobenga ba aveugle bazo tellement bazo senga biloko, ça fait même la honte yambo cannabiso. Et puis en face il y a siège, il y a ba institution, le parlement, palais du peuple. Alors il demande des choses oyo et ça va pas si vous montrez comme super de national mona et tout à bango par imprudence. Donc, c'est comme si le ministère des Affaires sociales est salaté. Mais il y a quand même des gens, bien qu'au bazar, on se retrouve dans l'état na bango. Mesdames et messieurs, je vous assure que bazo débrouillé. Imaginez dans la semaine de l'eau, peut-être que vous passi. Mais vous avez ceux qui ne vous la toucher, vous pouvez apporter assistance dans des coins. Tu es dans Bandal Awa, précisément dans le quartier de Lumumba. En face, il y a Banque du Son. Bandeko wala poto boyebi banque du sang bandal c'est Paris comme on le dit ndekomoko aza invalide atambolaka na vélo asali 30 ans na musala ya coiffure akati batu minene ya mboka oyo mais ye akekote mananga mote na cointe akekote le maisika te akeye sika oyo akozwa mbongo na ye asala salon de coiffure na ye mais botela dans quel état Moutasali 30 ans, quand il belé en boka oyo. Salon les a se retrouvé. Il n'y a pas longtemps AVC. Mais azo sengali sungi. Mais on obi lelo na 4 il y a émission vécu quotidien. Toye kota la ye toye ba pour encourager pe ndeko yo. Azali na itana po aluka. Pourquoi pas stimuler aussi les autorités afin qu'elles va venir en aide de Painaye. Nango il s'agit de aller makakila de bokomona awa to kota na kati to monaye to solo laboyo kama kanisidaye. Toko. Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs. Comme vous les constatez, Ningine Sekibino na annonce, Bomunda Kinga na Ibandeli émission. Toza awa na kati ya salon, ya ndeko Alain Makakila Oyo de Sekibino o azali vraiment invalide, mais du moins aza kosala makambo oyo peut-être bandeko belé ba kosala tene to beta masolo awa pour koto yeba vraiment azo évoluer ndenge nini soutien za ndenge nini makambo za ebele auto kosola mokolo ya lelo na émission bino vécu quotidien boni ndeko Alain. Oui, bien ndeko Jimmy. Nolinga ba imboka bakolanda à travers le monde au pesa comme no bimba penda. Et ça la mingi pour nani. Ouais, comme vous Alain Makakila Kiangani. Oui, grand coiffeur RDC. Alain Makakila et loko oza moto wa kenda sango moto oyo toyoka bayimba na banzembo Alain Makakila et tout comme ça yebise bisonano obandaka ndeni ko kata suki oza pe idée ya salon de le béton sur le salon ndeni obandaka
Oui, idée ozwa kata suki kokola na lotanga na ngai kotanga mending nzambe asalaka mutu donc komeka kata suki episalinga donc na 4 classes na osala donc nasala suki na 4e littéraire na continuer coiffure de fouling ngai donc presque succès na tika na coiffure jusqu'à maintenant je suis coiffeur donc ceux qui va misser ba yembi mingi ne tika le côté sentiment na tika na ngati lelo. Ok, ndenge balobaka bandeko balandi nzamba za souverain dans sa souveraineté, il agit quand il veut, à qui il veut, où il veut. Nzamba groupe ça très intelligent mais a pimelio loro moko. A groupe ça oyo eloko moko a pimelio loro oyo. Eloko yo zangi ezapaya ndeko mosusu. Donc ça dit nzamba pesa donc ça fait combien de temps oza déjà dans le monde où il y a coiffure parce que au lobby bah quand on va musicien et bélier tout le monde autant va comme un musicien ou boire kayo donc ça fait combien de temps? Ça fait 28 ans on a zali on format batou on a zali ba bimi ba maison on maka na ka place moko fixe na 28 ans au sali ba avantage nous zali no gagner nini avantage ana ndenge ya mboka ezate avantage ya su ka ba lancement boa ki autour batou ba doit créer ba zoya si na ndenge ya mboka za avantage ezate eza relation. Est-ce que les musiciens minene oyo boaka tokotanga bomba kombote ba musiciens minene oyo boaka est-ce que basunga pe yo ba pesa o mata ba boaka yo ba pesa pe mbongo et faire avancer musana yo o lelo yo pour tu na esika na yo to tali moto ba boaka mais apparemment ça ne convient pas c'est que vous allez lire hein oyo ça dit ça fait déjà depuis banda au sara fidèle ao non a pesa te mbongo o pesa za ko lia mbongo samsa avancer misanga maison filma ma force personne moko. OK papa les ozaka fier na ndenge ozaleli pourquoi pas tant so yango te na ngai ma pété na fier na ndenge nazali yango sali kina koma ale makakila yango na zabia na jouer te so ki ale makakila za na poto te ale makakila za Belgique te en Allemagne te ale makakila za Kisasa c'était quoi faire so ki ba yemba bwaka hier avant na vélo za calme za l'aise. Des fois, quand tu attends des gens, peut-être bazo minimiser yo, ba koloba sur yo, c'est ça la condengeni. T'es na gardien. Ta kolo ba to ayebite, ayebikati na ngai te. Moi je vis. Je vivre on peut manda ma pesi. Donc l'accent talent zali donc tas na kuta na wera wapi. Na uda France kalombo wapi. Na muna kofilo mide wapi. Na muna papa musala ngai. Na muni bango. Ne moni que facilité na facilité na fier na laisser passer ya kota bigo na kokota na donc na kota kapana kokota te ko ba kota te ba muta kola tikali na tikali na koti c'est ça donc ça nga fier makasi na zo orgueil na place wana. Alors merci. Mais quand on te critique sur ta physique et chokakayo te chokate pona bwaka to to de tikala nzambe voilà de tikala nzambe makambo de tikala nzambe nga to tala ale makakila le so babi de ko jimida so yebinga so ba yebinga to ba yebi to kosi parce que na comment la valeur moko boy na valeur mon na Congo à part que je senga soutenir mboka ba soutenir nga pele le kambo na osala o soutenir ngai donc na zo beli sungi un jour ya mboka parce que na former ba te belé ba lia ba vivre basta ba zo vivre ba leki ba osala wa ba zo vivre un jour mo pele sungi ya mboka soki ba doit sunga mboka na nga pele zo beli sungi ngata mukolo moko un jour ça nga be makana ta pe faire mboka na ngai za te kana kende poto oluka matériel kuna na ke boté so na ça va pena vinga pena vivre les sous ça va bien na kombo na musala na laksa yango ça va bien. Et que ça va bien bandeko ya poto bazolanda yo je crois Inès Ayesa c'est une femme vraiment aux États-Unis Azakana cœur, c'est une femme très généreuse. Azolandayo, maître John na Suisse, en tout cas Sunga Babola, maman Chantal Nganzo, maman Christine Nganzo, awala limité en tout cas à Mamoko, à Sungarabato, je crois, Mbela non, Bakoyo Kayango. Alors, non, qui autangi combo, il y a des musiciens belé, ceux qui wanate oyebana kofite oyebana oerate oyebana ba misebete ba Francis Kalo batamine no tangina na mboka oyo. Est-ce que batu wana déjà ba porteur pas assistance que ba zo ba ba conditions confortables? Non non, toujours les lati. Toujours les touro ba ka setam. Peut-être au singa bango te pour occuper na bango ba mona réunion aux aleli quand même.
te likambo ezali ya kopesa mutu ya likambo ya mawa ya kati ya motema ya mutu kosenga ya te donc nga asalaka effort nalongola nazosala effort nalongola mboka na soko to asenga na bandika pe asenga na balabala lelo nga la bunda ti lelo ngwana amona un jour nazosenga na balabala bien pesanga kotapa pa di peuple mona ka batondi na ba beg bandite tout bandite bakali nga ngana longola loko wana donc pa ngana longola yango na former ba tout ata 4-5 personnes na côté ba yeba yekola misala nga yekola misala na yekola naliaka futa kanda na vivaka 28 ans na 28 ans futa ndako na ndako na bandalunga kisasa lelo futa 28 ans kayiko za combien ndako dans la ligne que loko wana to mobola nga longola nga kombo mobola na te donc ngala moi je travaille na bundaka parmi bato bunda na mboka ngape na bundaka nazala nga donc naza fie surtout waka alema kakila o yebi so bi alema yebi ti wa kamwa ba yebi ke oui na bundaka na sala ke fort. Donc yo ndenge baninga misunu ba secteur na bango bazo contribuer pour na développement ya mboka na biso donc yo pe na coin na yo pe oza ko contribuer na développement ya mboka en formant les jeunes. Oui, pourquoi pas bazali na 6 personnes basi manangai bazo ko misala baleki baboy kulu na bazali baboy kuna boy misala bela boy bazo landa ngai alors soki va soutenir un jour tout ça là ta je passe moko yanga moko na tcha bango en ligne basa misala ngaza ta comme directeur les amis de saler une école esthétique pourquoi pas tout le monde bien moko quoi faire professionnel après ça na quoi faire professionnel la breveté. Est-ce que aussi récompensant déjà dans une association Moro Yamboka pour que nous avons une personne qui a beaucoup à faire en tout cas passer au brevet déjà. La personne à brevet, association à quoi faire à quoi coiffe malgré comment Mboka c'est comment boulou yeke ça ko là ba reconnaître nga personne association à quoi faire ça là. Oui ça là ezali. Et fonctionne en fait comment ekita à quoi coiffe ezali ba personne ngai brevet ba confirmer parce que sur le cas de soukini sur tous les lots surtout va quoi faire pour confirmer donc il doit banga soukité donner autour ya o yokomona ndi ba misia mata podium ba mikumisa bango moko mais ba simba bango za biso ba podium ta mata podium fa benga biso to zala abenga quoi faire ba mabito ko c'est biso to moni au commune esika na yo ata passer leki Katasuki sukola Katasuki ouais c'est slogan là yo oui c'est slogan la ligne ba longola makombo ya pasta noko oza propriété ça bien donc propriété en montre ezali ça la bien ou quelque soit passé mais chose à soin on va battre bien chose à salité bato benga na pembe ya bato ba folo ba porte on la sala ata passer sokola Katasuki donc on combo passe mais ça na propre Katasuki oza bien bato benga on parfaitement suki kitoko oza à l'aise ça c'est nommé ya bien kitoko. C'est bon. Très bien. Je crois que Balandi, Bozor à travers le monde, on a conçu cette télévision à travers cette émission Le Vécu Quotidien. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Bandalungwa. Et c'est quand la émission a kitaki pour rendre visite dans Moko Yabad. C'est un entrepreneur aussi parce que la coiffure, au-delà de ce qu'on voit, c'est une entreprise au salon, la coiffure c'est une entreprise où déjà 1, 2, 3 personnes basali montomora qui s'occuper de la bango, c'est déjà une entreprise où il faut moins aisément des normes et bien alors Alino Alino bon Alino c'est que bakolo na kotu bakolanda yo kota la paix eta yo zanango oboyi na yo nengo lobi oboyi kokene osenga po eboko kosenga. Vous avez sunga ngai pesa nga pona mona na station ma capable de voiture mona ndeko mona vélo pe ka lo la yoboye azo senga biso mbongo natali yeso mais ça na force azo yongo le pesa nga responsabilité na luka ndeko oyo ona mona asala ka penza awa ndo bisanga ça fait 28 ans isali ngama la mingi yesko yo elo no sala oteki osenga anzela te ozo mbongo to benga mbonga bola fa mais yo ningo souffra do kata ka sukiti tenga souffrate ça musana yekoli tenga souffrate na yekoli musala ke na ke no senga on bien ko senga kaza bien papa na yekoli musala na yekoli musala za bien tena yekoli musala na moni ke ko sia ko senga za pasi ko senga paso ko beli na tuko bela makasi awa donc peso maison na ngai moko ba camarade ko peso mtako pesa mais maison soutenir à 100% yana bwa ko senga so obeli ko senga ndengeni pour faire na loko ya ngai na yesa munene donc so ba soutenir ngai jouer comme munene c'est nga bi makasi surtout mboka na so ba soutenir ngai ba aider ngai. Très bien Bandeko Balandi, je vous signale que au moment où ça la paix émission peut-être bomoni papa Alain a tamola na beki akata kapesu qui dans 5 ans coiffeur mais le bomoni azan action té
parce que auto frôler AVC bêta qui est aux convalescents, ça va ce qu'on est non? Oui, ça va. Namba Zambé à Zambé, parce que il peut malheureusement makasi, nazali na munda et ça va bien. Le beaucoup oui, côté bakine kaka, quand on baka donc soutien, soutien ça la kaka, na répéter tout va bien et ça va bien. Un jour un jour formé deux bâtiments yango nanda libre na tongo bâtiment peut yo zala on a dirigé très bien qui n'a que thème na Willery na ville tellement pesa na mutaye bioté oboko la bana ndeni na oboko la bana ndeni soki okosenga mwana malade na ndako yoke senga na ville ndeko mo akokata suki pe voilà ba na image wa kokata suki wana c'est votre partenaire za partenaire beaucoup coopérera bien makasi a soutenir peu makasi ndeko comme na image a soutenir atende bon na malade na belle makasi soki to saki lokote mutu a soutenir makasi te to zandeni to créer ki yangote ya vandi à point c'est poser les sous donc mon qui est bien soit comme ils disent bataboy to comme ils disent bataboy quoi biso to créer batamete ma bo 10 sous ba vandi otembo ke on bien qui combien d'entreprises Koufi na mboka o nga za ikaka na sakaka 28 na moni bloc belé Koufi na moni bloc belé Koufi ba compagnie o poubelle king o boy Koufi na mboka o menga za ka place moko ça veut dire soki ba tsaki mayele moko boy nga za la bâtiment penza yango bâtiment soit simba sala boy ça a mis lelo na za ale makaki na za fier ale makaki la je suis fier makas fier nata référence à moni na kisasa bandalungwa ou ni ale makakila wa yebinga te donc soko mta yebinga te na bandalungwa o seka za te ayelo na tongo donc na bandalungwa za confirmer na grand coiffeur soko l'équipe confirme idée le wera l'équipe bandalungwa ba tous les coins ba ko bisa yo ale makakila c'est qui banda coiffe na yo souvenir ni makasi oyo penda o banda coiffe lelo oyo et pesi yo na ndengo banda 28 ans. Souvenir makasi ya 28 ali ça va lancement ka attendre lancement du point de vue matériel na jongo boete ce qui est zo loba zo lobat na jongo boete ça va oui personne lancement ça qui ba client ba ya mais total on émission il y a longtemps baba qui confie sur la koyo mutuka total à l'époque ezara saka batabilo ba komaka ba lobi somlanga mutuka te mais asutenga quand même moi qui garantie pesa ngai ça a garanti, ça l'a bien. A contribué quand même à mon garantie dans l'année où on a tiré l'eau à contribuer. Batabongo, merci pas à Zali. Raconte on a confié ça qui n'est pas. Raconte un gars qui a quoi faire. Alors que c'est dans sa tamoulaï. Donc dans moi on est ceux qui ont trouvé, moi on a suki wapi, avec mon appel, avant le quoi faire on a comme mon a tamoula beki, à juin on a quatre suki, tiré l'eau, quatre suki Zali. Donc ça bien. Donc on a ça un bon terme. Donc ce qui est na ko benga soutenir ngam azuluka ou sala ki na za penda na vimba ngapena lo kile ba Dubai na lozonga pena so matériel musala na zongi na po mboka na ngezaka na fier na li tengena kile ubiso ko foyer ko ta foyer quelque part ngai foyer na ngana ça na maison na ngamo foyer na ngai c'est bon. OK papa Alain toujours kene parce que toujours temps embelete projet nous ala nini osukaka awa boye ata 4 personnes ba cause ba pression pe mbongo osukaka nora o le nda ko zo louer oyo to pe saka suni prochaine zakane ndeko Jimmy pona za mutema be pona za projet suka awa na 20 pona za mutema be pona projet suka ndeko Jimmy donc pourquoi pas ko sala école esthétique ba ko yekola misala belé ça ba to dire 6 ou 7 ba bia ba vivre kawa pourquoi to ata bâtiment bota 5 ya mule ba pesinga ba 4 ngata etenia wanda mbo abi diriger bateau donc diriger mais capable en même temps on a diriger bateau. Pourquoi pas ça les maisons esthétiques quoi fils salon de coiffure nene ba ça sur esthétique ya basi mbaba ça na ebi yango ça njoto pourquoi pas na suka so za ndoki mtema be na suka bon ba no tu baba na suka so na suka ba na baba wa ba on a jifuna ina be ça on peut battre. Est-ce que ça la procédure oyo kendara pas ba kondi tata mo kondi école Félix Tshisekedi je crois a créé là binopé un tout un ministère oyo s'occuper de la personne avec handicap je crois maman Irène hein ou azali kuna. Est-ce que kendara pe ozota projet na yo pour ba fula yo ndeto bana lingala ba propulser le roi kende et liboso osala yango topé osanga bateau ba ko sailong tant que l'émission ils allaient à porte tant que l'émission ils à porte bien vous avez émission vous avez facilité côté bandaka bateau on est continue de là pour mes arrêter ngaza libre tout
ministère mais ngapi na yebaki te nga na yebika na yebiki ta so landa procédure wana au Canada na ministère au sola ba projet na yo na besoin na fomaka batu boye na besoin bo sunga ngai po bata poto ba kolanda yo o pasa numéro o ba za passe o ngaba to matériel mais matériel ba otine la yo et le rara ndaku o luka mabele non voilà pour ce matériel ezali et ça pourquoi pas trop tout bunda po to comme ça ngo munene so du matériel to mongo to sala kaka to sala pour anité donc ben porte ko beta porte en tout cas ça passe ko beta porte wana donc inalinga ka ba émission boye ko tira bona ndako ba mona e ko tele bona ndako ba baka ko tsanga ndaka mukonti donc émission ko tsanga ndaka mukonti ko tsanga yi na kota so ça chaque jour en permanent. Siko papa la yo nengo mimona ka nengo ozolanda makambo ndenge zoko salama au centre c'est comme si na mboka na biso de personnes vivant avec handicap basa un peu marginalisé moi négligé hein. Oui on a maman négligé mon qui ali parce qu'il y a des taxes sur ba ya ka senga ba taxe ça na tout ça na yo ndeko jimi tout ça na groupe ça na yo la courrier zalité suna ata groupe industriel moko na zona ata mukolo moko te ata vélo ata beki ata ciseaux na mboka so ba tambula ka te ba mintu ke le ka chaque jour wa ba on a son de coiffure vivant ngai moko ndeko kaka batamawa pesa sombela ki ngai ba kumona te personne fait handicap mo pano munene ndengwana pano munene filmer yango ndeko mwa ndeko me pano mo se diga nana zaka na kachi wana ba nani po chango beto kinenjira ni kuma zila hello luka baso a moto mutatina te zila nano okope te 1 mois na porte ministre okota raté 1 mois ndenta 6 mois 1 mois da 6 mois yana donc il a bien joué ngai pe mon konja yo kanga yo kapenga yi akapenga ba ça mon konja ba idée bien ba to ko biso boy donc a beti 28 ans ba idée bien telemika pa mo quoi donc tout ba idée mon konja mo kaza langwa akuta ba biso ba to ko ba personne fait handicap boy to ba idée les choses tempa mo lisa ba tambula mais pourquoi pas akuta ba to ko biso ba ninga odiembela nga odembela te Kongo po basalisa yo fo diembela te na diembelité mokonzi bien nanga tenga odembela tenga ali quoi faire confirmer breveté te balingi ba na bibo po basalisa yo fo diembela ne petola diembela ki ba pesier ye poko mabongo benerele te ata ba pesier asa sans métier tata moi muki fa ko ta classe mais nga za métier donc na za lango ko la mukanga la mabele robota na la mukanga la na so ko pesinga lelo na tangi ma boyo zonga e ko zonga tana gouvernement ko zonga ko ba do senga ka ubandika besenga na futa na ba taxe belé alia o senga na futa kango ba document alia o yaki na futa kango pano culture art futa ka ya futa yango. Très bien. Ali notre communauté na suka. Alors un message moni okoyebisa na ba konzi nini basalela yo en tout cas donc fungola na mutema na loba o ezo salo passi bazo landa yo parti oyo je crois batako katango ba continuer sur la présidence ba continuer na ministère de la culture pardon na ministère ya social ministère na bino ba continuer kuna en tout cas à cœur ouvert loba un message bien senga au moins na mutazo ba au moins un jour na mutango boye za mutango azoloba eza ndenge ni bomona mutango na za pena bien tout ça ata groupe industriel ata groupe 5Veya ata donc inhabité courant passi azobunda kaka nazala kaka donc ce qui est pesingai un jour matériel eza bien mon kontamboka visiter ngai bébé singa audience na mwana bakonda mboka ta mwana mamani akeo mamani akeo za bika za mtama mwana ba image ta ba image mani akeo mwana aza pena mtu amawa mais un jour mwana ale makakilo yo kaka tuna njemo moko boyo kaka ye nde mais asenga mbongo dabina ko sala yango tina mwana pesa mboka na ngai soni te ngai foye na nga musala na ngai na lobina zo bandela ngai foye na nga musala ngai donc na ko sala donc mbona nga na ville te na ko senga mbongo mbona ngate ngai kaka musala ngai kaka o en tout cas nous sommes rabattus aux musiciens aux micro guitare oui après ça puis ngai pa na ngai bopesa ngai ba diaspora en tout cas vous amona ka na ba TV talaka pesi mutu mo o dans ce que bota na ngoko tuté ah ouais ko bota mais je zali mais je amune ça akati suki bakata ba yebi aller à CPLP donc to za libre penza za libre au moins pas zali pour on numéro na ngai 089 61 54 770 plus 243 oui plus 243 89 61 54 770 donc il a deux numéros
0998 144 à 60. Alain Makakila, salon Alain Makakila. Donc, je suis toujours permanent. Donc, c'est que secrétaire à Zobenga aux Ouanga, mon secrétaire était. Donc, toi, la gérant, à part gérant, on a mon sali. Voilà, merci, madame, messieurs. Je crois que vous comprenez l'image. Vous excusez sur l'image, hein, parce que tous autres travaillaient dans un groupe très compliqué, courir Zalité. On devait tout faire pour tout servir, Bino, parce que tout ce qui déjà tout dans choité. Donc, vous remarquez l'image un peu, ils ont bougé. Merci d'avoir retour à l'émission. Le plaisir a été pour moi de recevoir pour vous un invalide, Alain Makakila, Oyo, à Boy Koko Tanzila, à Sengambongo Te. Mais à l'obi, Alain a sué, naïe, moko ya front naïe. Donc, azo formé bateau. Mais, et si comme l'amour ya boire Mbongo, yango tu peux robotat. Bandoko bosungra bateau. Ne fût-ce que vélo. Ne fût-ce que matériel. Pourquoi pas garantir qu'on peut s'en déco? A comme il s'appelle une entreprise. Et merci de retour à Nibiso. Merci Zadidi Madjere, merci. En tout cas, bon s'abonner massivement à la Congo Suisse, cette télévision depuis que la Suisse, baza touché dans les Camboyo. Bana Paris, baza touché dans les Camboyo. Voilà. On le dit? La Suisse, on peut ça. Fait Zabondo Amanda Mbote. On peut ça. En Suisse, on peut ça fait Zabondo Clarisse Mbote. Nabanana Mbote. On peut ça Coco Bofenda Mbote na Suisse. Donc en tout cas, il y a bien un na Paris, bah ça est belé. Paris na Okito. Donc, très bien. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous s'abonnez massivement, vous ne serez jamais dessus. N'oubliez pas la cloche des notifications pour ne réorienter comme activité prochaine dans votre chaîne, dans cette émission Vécu quotidien. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Ciao. Donc, Moussou se zati. Donc, beaucoup senti bilingue nango, beaucoup découvrir ma solo belé, beaucoup mona makabo belé donc c'est pour sabino et l'on la bino ma souci banine.